toza na maloba ya koloba soki oza na message ya kopesa na mokonzi ya mboka ndivyo oza na message ya kopesa na membre ya gouvernement na ministre ya défense na ministre intérieur maloba eza na maboko na yo oloba. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, chef de l'État, Chilombo Chicheke, Béton, Ngai, Général Indong, Nazali Koyoka, Nganaza rebelle, Nganaza rebelle te, Ngai na kati ya mabele oyo, na salaki na bango ki kapita 12 ans. Na sali na bango 12 ans, na bundisaki bango te. To bundaki nga na bango te. To sombaki bazamba. To sombi bazamba. Baeko benga na biso, bateki zamba na batu mususu. Babandi ko benga na biso. Jamais zamba basomba kango 2 personnes te. Awa bino boko benga na biso toko kende wapi. Le même bango. Babandeli biso mabe, babandi ko bomba biso. Bino bozolo ba, oh biso ba rebelle. Neti mfumu ya Nkana. Wapi? Neti mfumu ya Nkana. Yeyo na zoloba. Atekela Kabila ekozala ba 3000 hectares na mboka na ba mai yeyo batekela ba general batekela gouverneur ya mwasi nani Litabola Bempian mutazala koteka bazamba wana alingaki asala oyo asalaki na kingankati biso toboyaki tokoki kowela $200 te tokoki kowela 500,000 te buzobo bato ya kingankati basala lelo bakoma kotelengana biso toboyaki biso na kozala boyeke tobunda na bateke tozalaki kobunda na basoda ya Kabila aparti asombaki mabele eria kotungisa bango bango bazokezwa renfort epai na ye apesi bango basoda baya kobundisa biso